Bonjour la famille, Eza Mama Sese Nabino, autrement dit Bibi Stock. Voilà, ce qui n'a yé lelo, kola sabino toilette parce que na monique il faut na partager na bande konanga. Voilà, la toilette dans Nabino na société. Attends, celui va produire en sorte na sorte. Mais tout ça on a des solutions. Oyo la odeur à ma paix. Mauvais odeur na kati ya toilette non. Eza bande comme ça okende na ndako na ye surtout biso na poto na lobela mingi. Na Congo on peut comprendre mais ba mama Congo ba nyonso Congo so botali vidéo obo like bo commenter. Ba ndako na biso poto ba ndako akala mais so 8 ans on changer toilette so poza na mbongo te pour changer notre toilette. Mais faut que les bandés qu'on nettoie bien toilette na yo. Voilà, j'espère vraiment la toilette na ndengeza. Ba toilette ne fait la bandaku au kotika boyo komi. Siko soki toilette eza salité makasi solo tout et bimala ba couloir ekota na bandaku ekota na ba chambre et on to mona bandaku na biso eza solo kitoko te. Yango ne ko aider bino ba mama nanga. Même ça va produit et belé dès to na banda comme si to mona ba parfait belé na toilette ou ça la petit besoin de pomper mais nzo raté ton mutu so ya kokota sur la parfait wana na sur la moto asali besoin na yo mono zo nettoyer toilette non bien té et ça la rassure sur le mot ya mabe makas na peut so vous comprendre et là le quoi muta sokoli na été mais je mafuta parole na njoto est-ce que vous sentez njoto no bien ndinga na ba toilette ezapé. Yango la lasi bino des secrets au sein la toilette. Tant poso ni ka toilette na yo lata ganzo le boko no peno koti na li douceau na li boulot. Na pena na koti na le boko na mais avec gant. Na tie pena gant o ya médecine ya hôpital na juste gant mususu na lati na ni kaka penda toilette na j'espère bon les toilettes à cicatrice ya calame na ça les effort et dans la propre. O tie produit na o yo mono za pour ça kotia du coup sokosi so bien du maï mais on rejoint vinaigre. Merci bino vinaigre na bicarbonate. Vinaigre na bicarbonate secret na nga yango. Tant on niki toilette na yo bien détenir la niki vraiment na niki bon man toilette déjà propre. Après on rejoint vinaigre bicarbonate na tché. Ya na tché bicarbonate mais na so tché bisu pour na ça la vidéo. Ba maman, on la sabino parce que tout le monde qui saute na banda ba toilette et so ma solo makasi. On doit vraiment bicarbonate no sombi au tiers, so bicarbonate na poto za ngolo ko sombi au tiers. Aujourd'hui vinaigre na yo. Ya. Je dois vinaigre na yo cha. Aussi bena vinaigre au tiers, koyo ka soni te, koyo ke lango mawate, koyo ke lango so ki ni te yo cha. Je dois vinaigre no tika même 5 minutes. Même 10 minutes yo tika kaka bana peso bazala bango te batanda ko bazati. Ozo sala boye même 3 fois na semaine. O tie bo niki toilette na yo bien bon si toilette na yo. Sole que ezala te na toilette yo. Oko zo pe vinaigre na bicarbonate o se nango pe serpillère na yo. Au sein nango pe serpillère na yo jamais ekobima solo. Ekobima solo te même so sein nango serpillère. Au mona douche no za na fraîcheur moko boy. Bo mi kaka o sala serpillère na vinaigre na bicarbonate. Nyonso na elongola ba solo même au somba no ba produit mususu o peut ça solo kitoko ne ba msuwa na solo la fleur odeur mo kitoko. Mais pour ngai sala non serpillère non na vinaigre na bicarbonate bien nettoyer puis avec de l'eau chaude ya moto. Donc on sala bongo et après on changer mai na aujourd'hui produit na oyo za ngo posa kitoko wana oyo moni ko sepila nango olinga odeur wana nde osé nango lisusu mélange na yo. Voilà odeur na oyo lingaka etikali. Vraiment ba maman to zo soin na toilette na biso ndenga na zabo na tika même 10 minutes pour na za nganga moko bana nyoso ba ki classe après là na ya na bendi mai. Mais na sala ngo lisusu na butu avant na lala.
ponga lokola toza bato ebele na bana yobika bana ava tolala nazwa mwa vite fait lisusu mwa vinaigre mwa bicarbonate natie après nakozwa javel me nga nazwaka javel ya mbuma ya comprime ya mbuma nabwaki na kati awa meme de nazwi brosse na nga toilette yango wana nazwa brosse na nga toilette nazwi brosse ya toilette natiki yango na kati evandi na ngo ti lobi na ntongo bien moto nyonso akotaka toilette ayebi ke mama tie bien chéri na nga tie boye fo nalongola avant na se soulager. Voilà lelo secret ezalaki yango na koyebisa bino bandeko na nga tonettoyaka toilette na biso bien mpona solo ya kitoko ebimaka na kati ya toilette na biso sino te bato bakotonga biso. Voilà nga natiki bicarbonate na ngai yango wana efandi nango ezoboma border nyonso na vinaigre na ozonga kaka après ntango naya na niki lisusu yango bien. Allez nabendi mai merci yango kala nga nayebisa bino bye.